masolo ya sika lelo tozali le 4 décembre 2013. Lisolo lini to nango pona mukolo na lelo lisolo na biso ya mukolo na lelo ezali ete jibe akobeta to akobeta te. Na vandi na lobi ete bandeko nyonso esi bapesi ba avi na bango. Yango ngai pe lokola nazali muto ya bilili na lobi ete ngai pe ifona pesa avi na ngai na bandeko oyo bazali balandaka tangu nyonso masolo ya sika. Pona ko kota na muzindo ya masolo na biso ya liboso na kobanana nukolobela eloko nini oyo etinda ete musique ebetaka lisusu awa te. Musique soko betaka lisusu awa te na poto diaspora na libanda ya Congo nyonso bisika ezwami ebetaka lisusu te po ete ba combattant résistant babima. Ba combattant résistant babima pona nini? Pona nini ba combattant babima? Kozi nini? Kozi oyo ba combattant babima ezali ete mboka na bango ezali ko dirijame ezali ko tambolama na mwana ya mboka te. Na mutu ya mboka na bango ezali na mwana ya mboka te mutu azali ko kumba mboka na bango. Yango eloko oyo etelemelisaki ba combattant ezalaki miziki te. Ezalaki kobeta batu te. Ezalaki eloko moko te ya mabe kasi ezalaki ke mboka na biso ezali maboko ya bapaya, c'est-à-dire esengeni na biso totala sikoyo makambo oyo ezali koleka na kati na mboka na biso. Ekomaki sikoyo na tangu nini baya bazwa kanda wana ya kobetaka batu pe bapekisa miziki pe bapekisa mutu nyonso oyo ezali kouta na Congo aya awa na kati na Europe. Ba musicien attaque ba leader wona zali maloba ya ba combattant toujours po biso tozali batu ya awa to yokaka nyonso oyo elekanaka pe to monaka na misu. Il faut koloba vérité. Eloko ya liboso zali ete ba musicien oyo bazali koya awa bazali kosala kwenda futuka balongwe Congo baye awa ba opposant balongwe Congo baye awa baloué ba salle bavandisi ba diaspora na libanda kasi vérité moko te bazali koloba na peuple na bango. Na kati na Congo ndenge moko. Ba musicien pe lokola ndenge moko. Eloko moko te malonga oyo bazali koya na yango. Esuki kaka wana te ya mibale. Musique ekotisi makambu ya buzoba na kati na musique na bango. Kala tozali komona ba musique ya Franco. Franco azali kobeta. Amandaka kozoba na mikete. Franco azoka mo ba ser na biso mo ya mikolo. Oka pe balati maputa na bango be bazali ko bina. To sepela kana ngote, to sepela kana muziki wana. Me eloko nini etindi ba musicien na biso ya lelo bazwaka bana na biso ya mikie. Batika kamitakala liboso ya ba mama na bango ya ba koko na bango ya ba noko na bango ya ba ndeko na bango ya mibali. Yo pe ozali kokota concert wana ozali kotala ba bolumbu ya bandeko ya ndeko na yo tope ya mwana na yo tope ya koko na yo. Wana nyonso ezali kolakisa ete mboka place bazali kouta yango mutu etindi bango. Bango nyonso ezaka ba musicien ya mokili te, eza ba musicien pe ya nzambe. Oyo bazali koya awa lelisaka batu na nzambe na bango lokola bato zali na matanga oyo esilaka te. Nyonso tu ezali plan oyo wuti na kati na Congo. Bavandisi ba musicien, bavandisi ba pasteur, bavandisi ba musicien ya nzambe. Balobi na bango ete po selon ngai muziki ya nzambe ezalaka te, nyonso tu eza muziki. Balobi na bango boy. Awa bino bozali kokende. Bola lisi déjà peuple awa. Etikali bato bazali na libanda. To na posa te batala ka makambo ezali koleka awa. Bango ba mona kaka poto. Bino musala na bino ezali nini? Misala na bino ezali ete bozali kokende kuna po bola lisaka bango pongi. C'est-à-dire na Congo kuna bavandi, ba opposant, ba musicien ya nzambe, ya mokili, ba pasteur, ba lobi na bango, ba pesi bango mission. Awa na kini deja ekoki. Siko musala na bino, bokende kuna na poto, po bango lokola ba bima, ba kozwi chance ya kokende kofungola misu. Biso to lingite misu na bango fungama, po bango batala ka makambo ezali koleka na kati na mboka awa.
alors bino bokende kuna bokende kukanga bango misu ete balala lokola bandeko la bango na kati na Congo balala yango wana mission oyo bandeko na biso bayaka nango eza likambo ya kokamwa soki kaka musicien moko ya bimi ezala ya mokili ezala ya nzambe ezala un pasteur soka bimi azowelela kaka ya na poto. Et pourtant Congo nanu premièrement ezali munene bakoki kotambola na Congo esili bake na kati na Brazzaville posi c'est même Brazza ok na kati Angola posi Angola ok ti na ba Zimbabwe na ba Afrique du Sud wana ok bito ko kufa mais au monde na poto te mais bango soki kaka bimisi mo nzembo moko esprit ya poto eye ezalaka nini. Alors mission na bango tali ete po baya ko lalisa bandeko o bazali na libanda ete balala lokola bandeko o bazali na kati na Congo. Alors ba combattant ba eko mona nyoso tu wana balobi ete maintenant ça suffit stop oyo komi distraction na distraction oyo soki tolandi yango tokoya kolala bandeko na biso kuna bakokufa bandeko na biso kuna baza ko maltraiter bango c'est-à-dire soki biso tolandi masanga tolandi bilamba tolandi ba concert tolandi mate ya oyo elelisaka bato epesaka bato esengote tokolala tokobosana makambu ya mboka na biso yango wala ezali likambu oyo bakombata baloba ete ebenda distraction tokomi na kati ya baelection bino moko bomonaki ndenge baelection elekanaki esengelaki papa esengelaki ete baelection elekana mais bamusicien na biso baponi epa ya Kabila baki koyembela Kabila basali ba propagande ya Kabila aye ko trike ba election po wana ba preuve monanaki mutu nyonso to monaki ba preuve monanaki ya trike alors batikaki mwana mboka Etienne Tshisekedi ye moko na kwena ye vraiment ezalaki malamu te atake ndeko na bino peuple mwana mboka bazonyokola ye bino ba Congolais bandeko na mususu bozali kotala wana ezalaki malamu te na part ya ba combattant bayaki kozwa décision sikoyo à partir ya lelo oyo nyonso tokoye awa tokobeta ye oyo nyonso tokosala boye tokosala ye boye yango wana eloko nyonso oyo etindaki ete bacombattant baya kobakisa musique baopposant bapasteur bachantre c'est-à-dire bango nyonso bakomaki na nzungu moko mutu malamu na kati na bango azali te nyonso oyo ebakisamaki kaka kasi cause ya bakombata ezali ete Kabila azali mwana ya mboka te. Musique bapekisa yango lelo te bandeko musique pekisama lelo te musique banda ko pekisama eumeli ya musique betaka lisusu te pe dati oyo batia ete musique ezonga ezali te po balobi ete ti occupation ekolongwa na kati na Congo. Occupation yango ezali nini? Occupation ezali ete Kabila yena ba soda na ye po deja akotisi bango na kati ya armée batondi alors ekozana malamu mukolo ye akokene na ba soda na ye na militaire nene bandeko ne oyo asili kokotisa na Congo na tangu wana nde bakotala soki musique yango ekozonga soki pe modeli nini toyebi te me dati ezali te botika koyebisa bandeko ete bovanda balobi ete bako réflexion ezali te pour le moment jusqu'à occupation ekosila wana ezali maloba ya bacombattant aye kotungisa milimo ya batu jibe mpiana aye kotungisa milimo ya batu oyo bavandaki na bango na kimia nyonso kasi ye azwi mokano na mokona lelo ete abeta concert na ye humanitaire alobi ezali humanitaire kasi alobi lisusu ete aye kofungola nzela po ete bandeko na ye misusu baya kobeta po balembi ça fait longtemps ete babetaka lisusu te bakomi na pasi kuna na Congo kasi ekokamwisa ngai jibe mpiana ekokamwisa ngai jibe mpiana vraiment conseil humanitaire oyo lingi kobeta okoki kokende kobeta yango ata makinga kati okoti na makinga kati bazali basali ya minene kuna bakopesa basali ya minene ya ofele obeteli bango Olive na Kabila obeteli bango bakosepela na muziki na yo bakopesa yo mbongo wala ko kesalisa bandeko na yo ndenge lingi kopesa aide humanitaire na kati ya
ya Kivu. Kasi pona awa na diaspora vraiment bandeko balingi na bango te, balingi te obeta miziki. Balingi na bango te JB Piana. Humanitaire na yo balingi yango te. Po otie teti nanu avant obeta nanu lisola humanitaire, otie teti. Ki teti wana otie yango siko bakombata balobi ete JB akobeta to akobeta te. JB akobeta to akobeta te bandeko mingi balobeli yango vraiment. Ba misusu bandimi JB abeta, ba misusu ba promettre eliwa, ba misusu ti lelo yo bazali koloba loba. Kasi JB akangami kaka na décision na ye akobeta, alors to tika ye. Aya botika ye, aya totala soki akobeta to akobeta te. Yango wana lisolo na yaki nango pona JB Piana. Kasi nakopesa conseil moko eva ya ba combattant vraiment bitumba na bino ezali juste. Ezali juste pourquoi selon ngai. Musique oyo ya mokili. Ndenge ba pasteur ba ndaka koloba. Ezali diabolique. Bango moko kutu ba pasteur. Bakoka kopekisa yango te. Wana bona ndanga malamu ba pasteur bakoka kopekisa yango te. Babandaka kote ya ba témoignage bima ebangisa batu yoki témoignage bona butu. Oboyi kolala, oboyi kobima libanda, okangami na kwa na yo lobi nazo kufa lelo. Kasi kaka jour wana kolega lango lobi ozongeli mabe na yo. Ba pasteur bakoka kite. Kasi bino boye. Bolobi ete musique ekobetaka lisusu te. Quelle autorité? Eza vraiment autorité oyo ewuti epa ya Nzambe. Peut-être bozali koyeba te, kasi nga na koyebisa bino ezali autorité oyo eleki ye ba pasteur. Tala lelo to mona pasteur mukuna azokotela azokotela Wilson totika ba musicien babeta na bango. Ezali nzela na bango musala na bango basala ka baliaka. Obango banani bande ko pekisa batu ba musique. Alors bande ko kosa biso. Lelo bino boye. Po pekisi musique lelo vraiment même biso nyoso toyo ekoti biso na kati na motema vraiment to lingi yango lisusu te. Yango conseil na kopesa bino. Conseil ezali ya ofele. Na pesi ya ofele. Lion azali belese lion akotika la ka belese lion akokomaka jamais meme. Meme akotika la ka toujours meme akokomaka jamais lion. Soki lion akomi meme yeba ete ezali na mabomba ni moko na kati. Alors bino atanki bozali ko bunda komba na bino o ezali ko telemisa batu spirituellement, alors il faut bozala misu ya kofungwama. Boyeba mutu oyo azali ya bino to azali ya bino te. Mutu azali na kati na bino bokoyeba ye na misala pe na maloba na ye. To yebi hymne national ya ba combattant ezali ete Kabila azali mwana mboka te, ezali Kabila azali Rwandais. Pe kombo na ye ezali Kabila te, ezali Hippolyte Kanambe. Wana biso to yebi hymne national ya ba combattant. Alors mutu ye na kati na komba azali ko benga Kabila. Boko benga na ye te, non? Mais mutu wana ifo bolandela ka ye malembe. Mutu aye koloba ete Kongo eza na courant te, Kongo eza na mai te, Kongo eza na nini te. Alors soki lobi Kabila te courant, lobi Kabila te mai, lobi Kabila abongisi banzela, alors boko sepela na ye bobosani ete azali ne mwana ya mboka te. Alors maloba na tout foko talaka yango tout droit. Boyebi la position ya mutu na mutu. Yango na uti koloba lion azali lion akotika la lion, ata bokangi kolabo na kati na bino akotika la ka toujours kolabo. Boko yeba mutu na bino na miloba na maloba pen na misala na ye wana zali conseil ofele la pesi epa ba combattant pona ko sukisa la ko pesa mbote na ngai epa ya kuyalu bakembisa voma ya kuyalu mbote na yo yango wana na kopesa mbote lisusu na bayi nyoso bazali kolanda masolo ya sika beba oyo nyoso balandaka
groupe nanga ya masolo ya sika pe bazali kokotisa biloko na bango na kati na groupe nanga. Vraiment merci bandeko pe tokutani mbala ya sima botikala malamu. Au revoir.